votre émission au magazine communication na Lingala Facile, magazine Sal Rabino. Bien Kitoko Elengi avec toute fraîcheur. Mon collègue cardinal de la presse congolaise, Nazawana Pon, Nakosepel Sabino, Nasel Rabino Msala, il y a bien, il y a soin, il y a goût. Magazine Nabino, Oyo Kitaka sur le terrain, et la Gisaka Bino, Bae Oyo Bozo Linga, Pe Oyo Bino Moko, Po Biso Toa Basal Nabino. Oyo Bino Moko Botinda Biso, Tolukela Bino. Nayango Moko Lalelo, Tozongi Seli Bino Ye sur demande, il y a Bino Moko population, Ndebolobaki, Bozong c'est la Biso, le frère Michael l'Italia. Moi, la mobile azo beta Mikolo, Dada, Debalobaka. Baklisto Bo Lamuka, à qui j'ai dit bonjour. Mbote mingi, matondo ndenge baimboka tope baindo balobaka. Santé comment? Kimia Katina. Après tourner na ye na cette commune, il y a district Afuna, l'honorable Edi Iyeli Molangi, papa et papa social, l'incarnation du bonheur, à Sangisaki, bas coordonnateur, il y a fondation na ye, Nyoso, pona kosolola na bango, kopesa bango, ba stratégie, ya ndenge na ndenge, pe kopesa bango, ba makanisi, pona ko battre campagne élection 2023, ko renforcer bango, ba bibundeli, pona terrain, base à la solide, pour Yemoko, papa et papa social, l'incarnation du bonheur, slogan na ye, ezalaka, otie, totie. Toujours dans le système, ya fourmi, na nzambe tokolonga, idéologie, ya le véritable moi na maman Maria. Milulu, elekaki, kitoko magazine, bax ba idéologie. Yo communication. Ezalaki mukolo na ba cordon na ngai pona misala pona mapona mifo ezali koya poto milengele ba cordon na pesi bino isu longonya mingi na musabo ezali kosala longonya mingi na bino ba cordon na coordinatrice na moni ke bozosala musala tina le réunion lelo ezalaki po tobongisa po tozokota funa eza boye te. En tout cas, merci beaucoup. Longo ya bino ba cordon tozali elongo eloko moko tosima na maboko na maboko tokende liboso eza boye te. Merci nzamba pambola bino abatela pe bino organiser ezili tete. Au final, papa et papa social atambolaki maboko pamba te, aremetaki na chaque cordon bien saliputa oyo bozomona na mwa eloko na sine ya bolingo. Ba cordon basepelaki bazozela kaka seni acha prêt po bakota na terrain babanda kisalu nde kisalu po baza déterminé na district Afuna pe na commune Ngiringiri Edi Iyeli ou rien. C'est naturel. Po asalaka na ye, misala na ye, ezomonana, qui du mieux. Hey, Keyo! Oui! Allez, comment ça marche la chanson Baindo Bolamuka. Baklisto Bolamuka. La bosse en a un mingi en tout cas, Baklisto Bolamuka. Il faut retenir la ouais, très bien. Baklisto Bolamuka. Chanson qui est dans Dengue à Malam. Ok. N'oubliez pas que Bino va tu as médian des bateaux au Salalake. Très bien. Avant de toucher, point Moussoussou, bon, tu vois qu'on s'appelle point OT, tout le c'est l'actualité de l'air. Tout le monde Mboka Fachi Beton, le président de la République Ndenge, a posé candidature na CENI en tant que candidat à l'élection présidentielle au Ezouya. Youpe en tant que citoyen congolais. Message nous aux amis. Non. Il faut que le président de la République lui-même ait un modèle. Il a des devoirs civiques. À ça, les Liango. Vraiment, il a coup de chapeau. Coup de chapeau, vraiment. Par rapport à les amis.
rapport na ngai ezali ke ezalaki nano moko ya souhait na ngai ke apostule lisusu napesi ye chance lisusu asala deuxième mandat na ye parce que tozomona changement ezokota malembe avec vraiment donc assurance bino bato fayulu azolukisa nde ebi est-ce que moko na biso mpe boye tozalaka na baopposant baopposant ndeko na ngai journaliste kokotisa ngai na cativement ya bozindo na yango te parce que moi je suis chrétien et puis na ye mpona chanson patriotique oyo nasalaki contribution na ngai pour la bonne marche congolais faut lobela makambo ya mboka. Oui, na mboka na biso moi je connais un des leaders opposants fait Tshisekedi paix à son âme asatika biso. D'accord. Tshisekedi le père. Ok, bien Ogaga. Donc, dès que vous avez tout un espace qui toque, espace goût, fraîcheur, paix, elenginga, na kobo sanate déjà. Nous avons dédicacé bateau au bazon d'habitude à ce net moment. Bateau nous sommes à pembeni au baebi tous à la rana bango. Base toujours au eza et singela ratos à la tika na sabino déjà. Bateau nous sommes à la poste lia soit soin, soit goût, soit fraîcheur. Ngandeza ramon koche yale. Kuna et yale ratakate. Kuna na avenue du stade ngande yale pas mamale kuna deux fois te na avenue du stade rolia soit kitoko. To biloko no sa goût ya kotumba ya grillade ya goût ya fraîcheur ya bien donc un espace petoza espace kitoko apé mambele kana ngo kitoko tika na pesa déjà lieutenant Diego puis baba bambote belé na pesier bakuku na pesi sous maître Etienne Tamboué baron yepe na pesier sous mbote avant na ye big salam na pesi sous ba big up pas équipe mobimba et pas ya le général Mouloubi et son épouse Madame Zamoulia. En tout cas, na pesi yombote bisika ozali. Bon, tozongi na émission na biso Maître Bovic o babenga kayo. Bato basepela mi ko benga Maître Bovic. Pourquoi Maître Bovic? On a linga mingi babenga frère Michael. Mais pourquoi c'est pour Maître Bovic? Bon, Maître on est ensemble à makambo belé na kati. Premièrement, donc, on a sala pe sport, on a pe maître karatéka. Très bien. Oui, on a sala style Shotokan et puis on a mélangé qui on a choréocon. Ok. Oui. Si au Bombeli Bisso, quels sont les projets au Yozo Bomba pour makambo ya chanson na biso patriotique ya minene pe pour na album mamunene au Yozo Bungisa au Yozo. Oui, en tout cas, on merci mingi pour la question. Nde loko mutuna on azalaki kozela pour poser nga yango. Très bien. Album ezana 8 titres. OK. Comme je t'avais dit la fois passée que na bimisa ki nanu o ezali chant patriotique, ezali juste contribution na ngai pour na makambo actualité ya mboka na biso. Na o ezole kana est ya mboka na biso. Mais album ezali ya 8 titres. Et ezali ba titre bongo ya kafu kafu. Je ne me glorifie pas dans la chair, mais je me glorifierai dans le Seigneur. Que tango ekobima, je crois que public yango moko nde ekokata makambo. Très bien. OK. Na sepeli ndenge mais à quand sorti album? Bon, sorti album, je te dirais la vérité que nazana producteur pour le moment na producteur. OK. Je suis moi-même producteur. Na aide ensemble, mais nazana quelques personnes oyo pe nazana ba promesse na bango que bakobima lokola ba coproducteur pour un album et parmi bango ezali pe mettre Etienne Tamboué ya kozala pe moko lokola coproducteur parce que azali muto oyo soki alobi asalaka. Pourquoi pas les Diego? Bango la okati ngai nazalaki kokende. Maleme. Ezali ndeko maître Etienne moi Tamboué et puis aussi na lieutenant Diego. Je vous salue, Maître Etienne Mwatamboué. Bema bango toujours likolo basinga, le jeune entrepreneur, moi na mobali wa Sakanarango, toujours fraîcheur, pourquoi pas lieutenant Diego, toujours molangi, beta bango dada otali mobali, okumisi, nkolo, jolibilité, toujours. Na yango na lingina bakisabo maître. Yebisanga yi frère Michael, nana za simana yo parce que au lobby ozosala yo moko mais biloko ozosala yo moko
oza ko vrai yango ozo sala yango de totali ba clip ya kitoko otali ba nzembo ya kitoko ba chanson kitoko nyonso kitoko sans kutu koloba te on ba studio mo no sala yango ba mixage na poto siko nani azasima na qui est derrière toi nani azo pousser au pe boye o le kana ba émission o sala makamba minene boye. Bon, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même, et la parole a été faite chair. Vous connaîtrez ça dans les jours à venir. Question au Tuningai, oui, et Tikalinano, quand il a l'ombrage. Quand il a l'ombrage. Donc c'est que tu connais bien les micros. Tu connais bien Moutouana. Azal ou ba Jeff Jadi les têtes. Azali donc élection les Kanananou. L'institution Mbokagno c'est bien instaurée. Ok. Donc bon. Question on a tout nous ils ont un peu pertinent. Mais tout le monde cité déjà. Hollandi album Afro Pétage. Il y a Pasteur Denis Les. Pour Autobois déjà clip mon Mikolo, il y a Jeff Nzadi les têtes. Koko naye kolukayo opesa ngambongo. Mbongo soigner maladie, franc soigner malade, tout passé, dollar soigner fièvre, héros soigner malaria. Siko yo en tant qu'homme de Dieu, yépe homme de Dieu, prophète de la nation. Pona yo. Bible lobby bien que ne vous conformez pas aux choses présentes. Donc des choses présentes. Autres en Angola lobby qui a l'élo. Je crois que tu es bitan tu zaki bana miketa ngotozo tanga. Ba pyjama basi bazala ko lata to zaki ko lala na ngotozo lo ba robe de nuit. Lelo to moni musicien moko abimi na yango. Basi bakomi ko lata yango. Au moni moi si alati yango mais ça pyjama s'il vous plaît mon frère. Et ça robe de nuit. Nous allons qui basi na baba na biso ba mama na biso bazali ko lata yango mona lati na ceinture tout. Mais lelo ezala ki eloko robe de nuit que tango papa na mama bakoti na chambre. Nde mama alati, papa alati pyjama, baza ko solola avant ya kozo apongi. Mais lelo ya chambre et bimi di banda batu bakomi ko lata yango. Alors Bible lobi boyo mon frère. Alors lorsque vous verrez l'abomination et la désolation comme a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, c'est lui qui lise, fasse attention. Na lobi wana pourquoi pour na kotala likambo etali ya pasteur Denis Les. Je le répète encore. Nakotika la kozala d'accord na yango te. Ti en dernier jour de ma mort, nakozala d'accord na yango te. Parce qu'il est serviteur de Dieu. Moi, je le connais en qualité de serviteur de l'Éternel. C'est à quel Bungi? Non, Azali. Vraiment, à Bungi. Donc, nous, les serviteurs de Dieu, nous devons beaucoup prier pour cet homme de Dieu. On ne se moque pas de Dieu parce que tout ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Donc, Yozoïb, c'est la public, et ceux qui prophète Denis Les, c'est le couteau. Vous savez bien que le diable se déguise aussi en ange de lumière, il prophétise aussi, il parle aussi comme un ange. Vous savez, lorsque quand un ange s'est apparu devant Jean, Foukami pas na Ogumba Melae, mais ange a interdit ça qui a le dit que non, pour Foukami Langaï adore Dieu. Le diable a le pouvoir aussi de se déguiser en ange de lumière. Il faut avoir le discernement et la sagesse de l'esprit pour comprendre. À ce qui concerne mon aîné Denis Lessi, je n'ai quoi appuyer, je ne suis pas d'accord et je ne resterai jamais d'accord. D'accord, ouais, pasteur Denis Lessi, Yoki, au Katatendo, Salamusala, et BDP, Baza derrière Yoté, Baza accompagné par vision à Yoté, Baza monique vision à Yo, et que dans les bungi, Yomoko en soi, vous voyez, Basoki Oza, Malamu, Toza Mabe. Parce que, à Tanzamba, Alingi Batu Baza tiède, Zambalinga ba tiède, Zambalinga ba chaud ou bien ba froid. Aïbi Goza froid, c'est bon. Aïbi Goza chaud, c'est bon. Mais si Aïbi Goza tiède, pendant que la full camp, à classer au Naran, il y a Missoussou. Donc nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. On a une dernière question. Bon, dernière question, il va souka pour l'émission Lelo. POP Sabatou, ba numéro na yo. On a rappelé Bino Boye, ba producteur, ba mécène, ba papa social, ba homme ou ba soutenaka batu, ba grand homme
homme de valeur qui doit soutenir nzembo oyo bozomona ezotalama na nsima na biso nde nayebi ke Mikael Okochango ndenge ezotalama boye nzembo kitoko chanson patriotique bato bolingaka basala bino bacampagne malamu tozokende vers bacampagne tosala bino banzembo kitoko il s'est très bien composé très bien arrangé et très bien faire sa voix ayebi ko animer voix na ye ayebi ko chanter malamu donc bopesa ye temps akopesa bino le meilleur de soi bato nyonso boyebi okotaka maboko na poche bamesene na solo le temps est venu votre dernier message le dernier message na ngai ezali kaka naza koluka baproducteur oyo bayebi nzambe soki nalobi bao bayebi nzambe eza kaka baproducteur kaka bachrétien te parce que tokofondaka makambo mosusu te il y a aussi ceux qui ne connaissent, ils ne prient pas mais baza koagir malamu koleka même bao bapriaka eza mpe na baoyo basambelaka te baza na maboko pete makasi koleka même bachrétien donc quant à moi naza kosenga na boye baproducteur oyo nyonso bazali na motema malamu ya bonzambe qu'ils viennent me soutenir pour na kosisa musala donc tous les 8 chansons eza na studio ezali kaka kozela moi en finance moko boye pour na banda kosala bapromotion na yango bakocontacte nga na numéro boye 082 28 83 083 082 28 83 083 82 28 83 083 base kenge mobima na pesi bino bambote en tout cas ceux qui bakoko ezali ba fleurs banini va na clôturer oui en tout cas na remercier nanu premièrement Nzambe et puis na remercier pe yo na équipe na yo mobimba merci beaucoup nous et sommes puis là na remercier pe lisusu maître Etienne na Moliette outi kotanga awa o bangonde bazali ba moko ya ba conseiller Diego Kiba oui lieutenant Diego Kiba pe bazali ba oyo baza ko soutenir ngai na ba conseil et puis ko encourager ngai kena kende liboso et pourquoi pas aussi bazali kotia pe maboko na bango na ba poche pour m'aider aussi pour na déplacement na bino bolongwa boya awa. Très bien. Donc nous étions avec eux, ils m'ont soutenu aussi la finance pour na mema na komana bino tiesika oyo. En tout cas. Et je salue aussi mon épouse bien-aimée. On a lingaka mingi. Déborah Seke et je nazali pe ko pesa mbote na papa na ngai bolingo professeur Etienne Chimanga Kutangidiko azali papa na ngai, nous prions ensemble avec lui et avec Banana Union surtout ça vaut pas la peine que na cité ba kombo na bango bazali mingi. Je salue aussi mon frère on a lingaka epe mingi Marc na salue pe maman na ngai Julie. Oui bien autovanda na kenge azali mama moko malamu na salue pe pasteur nanga Dimitri oyo asunga kanga mingi pe na ba conseil na oyo tali makambo nzambe en tout cas na salue bango nyon surtout que Dieu leur bénisse. Très bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Tikanga na souhaité joyeux anniversaire et pas à moi c'est kitoko moi si nzambe la guerrière oyo Iratakate, Nabosana Kiangoka Siango, Magui Makonko, la guerrière de luxe. Tellement si, Okumisinkolo, moi si Seigneur, Bakukuno Yangwaya, Bakukuno Yangwana plutôt, plus de bonheur na yo, va toujours de l'avant. Tika Penga Benapesa Bakuku, Peba Salam Ebele, et pas ya Maître Etienne Tamboué, Maître Etienne Tamboué, Nabike, de Topandi Boye. Kolia pe komela cascade na ndenga li bomma na ndenga kosakana te utali mobile okumisi nkolo pourquoi pas et pas yalie moko lieutenant Diego Puiba mobile à la longue jambe mobile utali mobile okumisi nkolo yoka mobile mwindo lengyo yo wapi toujours fraîcheur kitoko pe lengi na recommander bino nyoso toki mwana lombango kuna na ngande ya la toki ndikolia bien na ngande yali yale kuna na avenue du stade na victoire bisika balitumbaka soso kitoko epa ya mama le est-ce que bien gu elenge oyo wapi émission lelo esimbamaki epa ya Jessica Makonko ya Mbiji azalaki assisté longo na Michael Ngoma le designer notre monteur oyo avandisaki structure pe base ya mokola lelo kitoko pe elengi yoka ki daradara ndeto mimango toujours likolo basinga biso na bango différence ezalaka ya mai
na mafuta base kenge na pesi bino bambote déjà boyeba yango na baélection oyo toza na bango tokokende na bango tina suka kalamu bala kalamu botelema bala kalamu bisika boza botelema kala mingi te bokozwa numéro magique ya kalamu pour soutenir encore et fort donc l'honorable Eddie Iyeli Moulandi, l'incarnation du bonheur, papa social, papa ya bani bele ya zawana pona bino funa mobimba ya zali ngiri ye azali kalamu pe on est ensemble, il n'y a pas de souci. Même ma bango toujours, il collabore si là. Qui t'a coupé et que yo, oui. Tango ya Nzambe Nzambe akoutilize bango moko pona elonga na biso. Haleluya. Peuple congolais kanisa Israele ezalaki mboka ya bilaka ya Nzambe ekomaki sije ya banguna na bango oyo alingi akoti aibi oyo alingi akoti abundisi oyo alingi akoti akei na bozwi kasi ekomaki tango moko Nzambe asembolaki loboko na ye batombolaki maboko babelelaki yawe yawe ayaki kosunga bango ndenge moko mpe na mboka Kongo ye RDC bangimi ya Yesu bakeso bana Nzambe toyebako batela likabo euti epai ya Nzambe mokonzi Nzambe apesi biso ezali nde Félix Tshilombo tosimbana na bomoko tofukama tosambela mpona mokonzi ya mboka na kombo ya Yesu nguna alonga biso te na kombo ya Yesu basoda balongi bitumba bakristo tolamuka bana Nzambe tolamuka peuple congolais tolamuka tosimbana na maboko na bolingo ya Nzambe union fait la force peuple congolais arrêtez nous ferons des espoirs et l'obili loba ya Nzambe peuple congolais raison na yo cause na yo ezali juste makomi elobi ete na Romains chapitre 13 toute autorité vient de Dieu. Celui qui s'oppose aux autorités s'oppose à Dieu. Les magistrats sont établis par l'ordre divin de Dieu. Si tu ne veux pas que oswali kambo tosami beko yambo soki moto ezali malade nzoto mobimba ezali pe malade moto nakobenga ezali nde Nkolo Yesu biso basali biteni ya nzoto na ye bitumba ya Kongo tokolonga toki tosimbani na bomoko nakondima kombo ya Yesu dans l'unité nde tokolonga yoka likambo ya mboka oyo nalingi napesa bino sekele moko po tolonga bitumba oyo eloko mosusu te kaka bolingo kaka bomoko. Haleluya.
kati na bolingo ata boccidentaux batelemeli biso ata ikiyiki ekoti na mboka Kongo ata mokili mobimba eboyi biso yo nani otelemela peuple ya Nzambe oyebi te Kongo ezali mboka bilaka ya Nzambe mboka oyo Nzambe abomba bozwi ya jardin d'Eden nde Kongo yo mboka ya Nzambe likambo ya mboka na biso ezali kaka likambo moke mokolo oyo tokosimba na biso nyonso na bomoko Kongo ekokoma puissant Kongo ekokoma intouchable Kongo ekokoma la miroir du monde. Alléluia, alléluia. Nos vaillants soldats, n'ayez pas peur, nous sommes derrière vous dans la prière avec Dieu. La victoire est certaine. Amen. Kala basoda bakei na bitumba basimbi mandokie pona koboya la balkanisation nanga mona biso basali ya Nzambe tobondela elongo na Nzambe nde bakolonga ye nde bakolonga ye nde bakolonga ye tokolonga ye kati na bolingo ata boccidentaux batelemeli biso ata ikiyiki ekoti na mboka Kongo ata mokili mobimba eboyi biso yo nani otelemela peuple ya Nzambe oyebi te Kongo ezali mboka bilaka mboka oyo Nzambe abomba bozwi ya jardin d'Eden nde Kongo yo mboka ya Nzambe. Notre cause est juste devant Dieu et devant les hommes. Oui, certes. Le Congo est toujours combattu à cause de ses richesses. Les richesses de notre pays est l'occasion de troubles dans le monde entier. Un jour, le peuple congolais s'unira dans un même esprit, même amour, même vision, même marche. Oh, la victoire est certaine. Le Congo, grand pays, le pays que Dieu nous a donné. Esengeli na biso ba oyo toponami na Nzambe tozali lokola libota na Israel totambola na bolingo na bomoko mpe na komikitisa elongo na Nzambe. Alléluia. Nde ezali eloko oyo ezangi na mboka na biso mpe oyo ezali koboma mboka: la haine, la division, l'égocentrisme. Congo ezali bilanga oyo